Qui vous dit que Mike Kalambai a mis la tête haute? Qui vous dit? Ce que nous sommes au départ, également Peniel Moupenia, ou l'autre, comme on a l'actualité na internet, c'est parce qu'elle n'a pas été bien encadrée dès le départ. Peniel Moupenia, Balake na âge à 18 ans. On suppose que nous avons qui vierge. Mike a joué à Bandi Kobotu, ça y est, moi, on a bosso, moi, on a balé. Mais, avec tika moi, moi, c'est moi, si on a ça la vite. Avec banda vie na Mike Kalambai. Et puis, c'est trouble. À ça, dépression. Si vous avez une tévalé kakaye, à le baboye, ils ont dépression. Ce qu'on a pas tout comprendre que, ah, ils ont dépression. Alors qu'on se défouler, à s'en sortir, n'a pas si haut, il y a des balles coups, il y a moi la moquée. Peniel Amona est belé par Mike Kalambai, est belé à Rosaganati. Mike Kalambai, abîmé la cousine, il y a Peniel. Abîmé la camarade de Peniel. Abîmé presque là, il est belé. L'entourage de Peniel. Et puis ça est moutou, le roi de Boba. Il y a un peu comme moi, le Peniel, à l'écran d'internet, à le baboyer. C'est parce que moutou c'est débat. Quand on a un nerf solide, ce que moi, si on a un nerf solide, on ça peut AVC. Même si les vidéos, il y a Moutakala et Biboye. Parce que les vidéos, on est libérales, y compris Banana, on a un jour à venir. Moi, je suis on se suicider. Donc, pour tout le monde, que Mike Kalambai a mis la tête haute. Non, moi je dis non, parce que encadré qui moi la motion a bien été. Ce qui encadré qui est très bien, le peut donner ma cambo haute. Mais le haute, tu vas à 3e enfant, 4e enfant. Mais le coup là, il y a que des intérêts. Parce que pendant le bail que Mike Kalambai a intérêt à Mukanda. Il y a un marambo mingi, il y a intérêt à Simbakate. Il faut qu'on linga mutu tel Kazali. Mobali, linga moi si linga Zali. Ce qu'on lingue pour la Mukanda, Mukanda va la Mukanda, voilà, Bolingo Ecosila. On lingue pour la Mbonga, Mukolombo Ecosila, Bolingo Ecosila. Yango pour la Bisso, tu as dit qu'on condamner les deux côtés. Il fallait se saisir. Parce que à ce qui encadrement est bien fait. Ce qui encadrement est bien, même coach n'a donné que je condamne. À coach est bien fait. Yo moni moi moi ça la dépression ndenge wana. Ala ba choc à Osakana te. Bon ça on a perdre les balles. Bon on va gérer les balles. Qu'on perdre les balles un sac avec. Pour se ressaisir et en plus bah tu connais la banne. Il faut de la moutou moi non ba nerf solide. Yango pour ngana ko condamner pendant Peniel mingi. Tu na ko condamner kana buzoba na ye parce que ba vidéo wana pourquoi on va ba moment intime na bino. Ko se filmer pourquoi? Ce qu'on a pour ça nostalgie, tika na on motu. Mais bino ko commettre na niveau bon c'est filmer na bino. Après on va que non, il y a un peu na lobby que non vidéo wana l'accès camarade na ngai mais non c'est faux. On a bouclé le quota. Moi c'est une rose vidéo ndenge wana ya Mutakala à titre de la camarade. Voilà. L'air des vérités avec votre humble serviteur Jean-Fix Bassasal Bassana dans tel bagasse. Léon les gars on solo quelques 10 à 15 minutes. Parce que l'actualité oblige. Tu as solo ya Peniel Moupenia, ex madame ya Mike Kalambai. Parce que tu vas aller interpréter la bandenge na bango. Ba aller condamner le Peniel Ndumba. Ba aller pe condamner ko quitter ce qui a eu un procès politique, procès à tribunal, ba quitter Mike Kalambai, soit disant Mike Kalambai a mis la tête haute. Qui vous dit que Mike Kalambai a mis la tête haute? Qui vous dit? Ce que nous sommes au départ, il y a le jardin d'Éden. Ils ont battu balé, Adam et Ève. Nous avons Salaki Ève, pardon, à Salaki Adam. Après, ils ont créé Ève, on pense il y a Adam. Au moment où Adam, au moment où Ève allait à moment, c'était à l'absence de Adam. Tant que Adam a quitté, tant qu'on est baki ko sa Ève na nyoka. Ève c'est ce que liembuma oyo, misu na bino ke fonga maboko comme la Nzambe. O rezaki bongote. Également Peniel Moupenia, o le l'autre ali comme on a actualité na internet, Motakala na ye. C'est parce que elle n'a pas été bien encadrée dès le départ. Peniel Moupenia, balake na âge à 18 ans.
on suppose que tu as qui vierge. Mike a joué à bandi ko botisa ye moi na liboso moi na mi balé. Mais ayeko tika moi si ndengo wana. Moi si o la sala vite. Ayeko banda vie na Mike Kalambai. Et puis c'est trouble, à la dépression. Tout le monde a rien à te valer kakaye, à le baboyer, ils ont dépression. Ce qu'on a pas tout comprendre que ah, ils ont dépression. Alors qu'on se défouler, à s'en sortir, n'a pas si haut à la qui dans il y a libéré coup fandeng voilà y moi la moquer. Penel amona est belé par Mike Kalambai, est belé à Rosaganati. Mike Kalambai abima na ba cousine ya Peniel. Abima na ba camarade à Peniel. Abima presque là te belé l'entourage ya Peniel. Et pesa mutu lokola mtali boba. Yango bali ko mona lelo Peniel ale kana internet ale baboye. C'est parce que mutu c'est beba. Quand on a ba nerf solide, so kala ki moi si o ba nerf solide, a ko ça fait AVC. Mandenge le vidéo na ya mutakala e bini boye. Parce que vidéo on est tikali libéra, y compris bana na ba ko mona un jour à venir. Moi je suis se suicider. Donc, pour dire que Mike Kalambai a mis la tête haute. Non, moi j'ai dit non, parce que encadré qui moi la motion a bien été. Ce qui encadré qui est très bien. Né le peut la makambo haute. Né le haute, tu vas troisième enfant, quatrième enfant. Mais le coup là, il y a que des intérêts. Parce que pendant le bail que Mike Kalambai a intérêt à Mukanda. Il y a un makambo mingi il y a intérêt simbakate. Faut qu'on linga mutu tel kazali. Mobali linga mwasi ndenga zali. Soko lingi pour na mukanda mukolo bakaboto la mukanda bana bolingo za ekosila. O lingi pour na mbongo mukolo mbongo ekosila bolingo be ekosila. Yango pour na biso to ali ko condamner les deux côtés. Yépe fallait à se saisir parce que à ce qui encadrement ya bien té. Soko à ce qui encadrement ya bien même coach na ye Denis les que je condamne. À coacher bien té. Yo moni moi moi ça la dépression ndengo wana azana ba choc ko sakana te bon ça na perdre les balles bon on va gérer les balles ko perdre les balles un sac avec pour se ressaisir et en plus ba tu la bana il faut de la mutu mo ndage non ba nerf solide yango pour nga na ko condamner pendant Peniel mingi te na ko condamner kana buzo bana ye parce que ba vidéo wana pourquoi tant ko ba moment intime na bino ko se filmer pourquoi. Ce qu'on a pour ça nostalgie, tika na on motu. Mais bino ko comité na niveau bon c'est filmé na bino. Après on va que non, il on prendre la lobby que non vidéo on a l'accès camarade nanga mais non c'est faux. On a boucler le quota. Moi c'est une rose vidéo ndengo wana ya mutakala ati de la camarade naï. Na libala balobaka moi c'est na mobali, bon ça la ba camarade. Et ça dit que non, libala moko boye, mon téléphone na moi si code des awana mobali moi côté zate. Téléphone mobali code des awana moi si moi côté zate. Les jours moko a piqué crise le bagi Mosaka ma char Mosaka. Soit disant moi ça piqué crise. Ba tout mobali peut ce code de téléphone à moi si na auto ko accéder. Mobali a na yebité. Oh, mais bon on vivre derrière. Tu dois vivre à libala ya lioto. Pour bien on libala lioto. Oh moi ça bomba code, mobali pas bomba code, libala lioto. Et belé bazan ndengmane belé à Paris. Na poto bala libala lioto moi c'est la code na yemoko mobali pe code na yemoko tozo nga pas Peniel mo penya na Mike Kalambai ozali vraiment du nombre de bozoba o yali koleka na la toile yo là du nombre ba ko écarter au coup de jamais parce que ceux qui ont encadré qui moi si wana dès le départ ne to comme ndenge to comme boyete. Si vous avez dit que vous avez nzambe na lobi na suka nzambe na lobi na subate na suka te bino mi bale na Peniel ba bata maseke Peniel muta maseke yo muta maseke yango bosali buzoba na bino lelo moi ça comment mutu ebeba ye et le camarade dans la Belgique Chantal Matondo lobi Jean Fix moi c'est pour na comprendre ye il faut la ga muta poto pour se voir muta kin on comprendre yete assez aluka façon à se défouler. Na bengi masalanga maneke de Paris, Serge Passotti, ayo sikanga randenge moko. Serge Passotti, prêtre. Na tout le pasteur leader Francis Lola. Ayo nanga Jean Fix, divorce, ils ont compliqué. Ils ont la batte belé, bah se suicider pour un divorce.
ameli poison bakufi na ye mosusu amitié singa akufi na ye oyo ji bayembaki mabala bato mingi bakufa mpona bolingo mwana mwasi okutu Peniel heureusement amitié singa te amimeli poison te ali kaka koluka kose défoulé bongo te Tracy Mbelenga po ilisaka baimage ya Peniel ndenge masolongo elekaki na kose défoulé na ye aye kotombe toujours na bato ya mabe parce que balobaka soki obomi libala avant oya kosengage na deuxième option zwa temps oyeba nani oyali kosengage na ye soki ozwi temps te ekosuki oloka mabe ndenge lelo toali komona esukeli Peniel mabe parce que azwaki mpe temps te Mike Kalamba eti aza wana azwi mpe temps te aadaya na mwasi azalaka daya na mwasi mpo bakoexplike so toka azwi temps te aza na maîtrise ya libanki nasi alikasa Mike Kalamba ala maîtrise ya libanki lelo baloba te ke no nzambe na nga asali lokuta nzambe na makala buzoba oyo tu nzambe akoti yango te mpo nzambe alobi soki moto akaboni na mwasi na ye soki bozalaki marie légalement avant moninga mosusu abala il faut mosusu akufa mais tokomona mpe ke nani Peniel azwi mobali mosusu malgré nani ekomaki officiellement te falanzela mpe Mike akufa te tout comme Mike mpe avant ozwa mwasi mosusu tomona Peniel akufi ndenge bible elobi mpo tondima réellement koka homme de Dieu comment bino bato ya nzambe bokobisaka biso ke non avant bala mwasi tuna volonté ya nzambe soki bino moko basi mabala na bino ekufaka ndenge nini soki réellement botunaka volonté ya nzambe bopensa mobali ebele oyo mobali oyo ya yo te mobali oyo aza ndoki mobali oyo ya yo te mais yo moko lelo paster oboma mabala combien mutombo mukuna aboma mabala combien l'homme de pétage yeka toyebe na mwasi moko apart babuso banani na video nete otomona kala mingi te awa basali na nzambe bosunga biso bato mingi bakomi na bango koboya kosambela na baéglise de réveil bakomi na bango koboya kosambela parce que boali kosunga bampate te côté moto abandi bano chrétien soki mwasi asambelaka na église na yo azwi mobali bokotisi ye makambo ebele na mutu oyo mobali oyo azali ya yo te mobali oyo zwa mobali na kati église okozwa mpe mobali na église mobali yango mpe baventure kaka ndenge masitolanga moko mpe azwaka mpe kaka na kati église bakutana kaka na aventure eputango boali kobénir bamariage oyo libala oyo toali kosele yango na kombo na jésus christ après une année 2 mois libala wana ekufi soki boseleki yango ndenge nini elaka yango lokuta parce que libala oyo bosele na kombo na jésus christ jamais ekoki kokufa soki ekufi eyaki sele te bomonaka biso nire ntango boteyaka parole de dieu wana ntango ekotaka biso toyokaka todiscerna yango te neti nga boye ntango boteyaka biso navandaka nazoyoka apres avoir nazoki na ndako naketala makambo oyo oteyaki wana est ce que eza na rapport na bible so eza na rapport te nga ekoti awa ebimi awa le kilomètre René Singi Moulala prêtre azanga peti nanga Jean Flix liloba na nzambe oyo eza très compliqué kosambuyaka te yaka mpa na biso batémoin de Jéhovah okokomprendre réalité Bordeaux mvula le français mpe abenginga kote na bango bakimbangiste abi peti nanga Jean Flix yaka mpa na biso bakimbangiste okomona la vérité Patricia Kisasa autrement dit Patricia Pacho Kimbwende Pacho Kisasa Madame Zeno Kisasa moninga ya mère Alice na Belgique na peti bino mambote bele bisika bozali bwali kotala Jean Flix tokosa mingi na bapasteur tokosa mingi na baéglise de réveil parce que mabe nyonso toali komona awa na poto eza kosalama kaka na baéglise quelque baéglise ya moko eza nango ya normal lokola ya pasteur Francis Lola leader ndenge nini avandisaka idéologie na indusa kuna salite ezalaka te l'homme de Dieu crédible pasteur Francis Lola mutiapi abengaka René Moulala abengaka parmi basasala moninga ya Blaise Torompa na kata château rouge wana Jean Fix atali kolela bino mabe tika na pesa mbote pa ya Nancy basasala KVK kwenda futuka kwenda petit frère propre banen basasala tobosani te na kata Paris na pesi mbote ba parisien nyonso batali Jean Fix na pourquoi lelo
Et il plaisir kaka mpona ngai na koexplike bino vérité makambo ya Mike Kalambai pardon makambo ya Peniel Mupenya ndenge eleki ndenge bavideo wana etamboli na bango mibale entre Mike Kalambai na Peniel mutu malamu aza te soki mpo ozwi Jacques Pote mutu malamu aza te ozwi ex ya Peniel soki Didier wana mutu malamu aza te. Peniel se ressaisir zwa temps na yo omoni ndenge baventure elekeli yo te okomi sali na temps moke zwa temps na yo yeba kobeta fita nsima zwa temps vraiment makambo ekweli yo likolo mpe ekwei te mokili mpe esuki te courage biso kozali mais oa déjà sali ya ndenge akosakana te parce que YouTube libela ti mokolo yezwa koya baimage oyo etikali yo mwasi oyo ali kolanda Mike Kalambai mikolo oyo eteya yo abetaka basi asalaka basi baventure Peniel atémoignaki toyokaka yango na monoko ya Peniel tomona bafoto ndenge babetaka ye. Je suis de cœur avec vous bana poto bana ya mokili mobimba Laetitia Mambo na musika tobosani te. Patricia Kimoinde de Belgique, la Belge noire. Il y a beaucoup de Belge noire, Belge blanche. Parce qu'elle avait pembe à l'oreille belge. Patricia Kimoinde, Patricia Kisasa, Zeno Kisasa. Na ali kolela bino mabe. Ba la Belgique, na ali kolela bino mabe ngai Jean-Flix. Elle plaisir pour nga, na si boyoki mateya. Aucune église bateyo sosola. Ko nimaka facilement te. Na tiki bino. Christine Belenga pro. Sakana.